Le tout malobaki émission moko ya Bill Beti kake. Donc babigane Bill dynastie Bill ne a Panzi dynastique. Bill ne a Longwe. Po Bill ne mdaki poids lourd ya kata na kata disque wana. Bill ne a Longwe. Dynastie ekufi. So ekufa neni batu balobi ke non. Ba moni Bill Clinton aza lâche, Bill Clinton aza yuma et Bill Clinton aza très Bill Clinton aza jaloux ya faire et Bill Clinton va traiter Bill Clinton ba nenge tout parce que pour la conférence de presse na ye après ça qu'il fallait éloge ya kolobake non fallait pour pande mutu a cotiser pena a comprendre internet na musique na aza boye na boye tout ça bango moko nde baza ba yuma papa petit ça Clément sanangai Bill Clinton mo séné ngwe et faire benga kaye pour un projet dynastie Bill alobaka ngona débit surtout zo sala yango poto combattre mutu moko na za d'accord na ngote mais surtout zo sala mpona bolingwa bana wenge eza bien pour nini et ko zonsa batu tuna actualité si parce que zonsa biso na mu pepe comme faire bimisi idée tout travail idée à faire mais faire na idée na ye ya comme ça yango boulini donc à travailler ba musicien wana nyo so ba musicien na ye bataka fali pupa ko sala yango te oh ezali ne bongo mais kasi sor na ngwe monani donc ce que sur na fali oko sur na faire été sur na faire au sur do wala par rapport à faire mais parce que ngana yebi même fali pour ba tatanga ko mo faire pe mena ya benga na bango te Bill Clinton atanga ko mo faire même pas fali et c'est fali atikalo oh ta 12 rien faire qui mutema mabe qui égoïste na intelligence et sagesse c'est nga bango place on parce que beaucoup utiliser babilo ko na te que lelo biso tozo ya pa na yo to travailler soki ngana yo solo ngana ngate yo comme ennemi nanga est-ce ngana mise na yo est-ce que Bill Clinton a mise à faire est-ce que Gilles était mise à faire a mise à faire eta et c'est ça je m'appelle la mise à faire c'est mise à faire lelo to mona yango dynastie ezaki ya bango bana wenge ayo kota na quartier la te pona ni akota na quartier la te po soleil wanga asola raté na fali kuta benga na Gibson Gibson era na concert a fali na stade de Marty alasa nini abengani Gibson siko yo zo benga batu wana po ba bundela yo obe yo komisa bomba mise na yo te yo travailler ba sonner no baza kuna travailler batu na yo baza kuna yo travailler ba mise te yo benga JDT komisa JDT mise na yo pona nya benga na JDT po JDT lobake fali po baza numéro 1 na biso ya monde Bill Clinton na telamino faire aza toujours na mutu azanga conseil c'est leyo c'est leyo na poto azana mukanda batama boma na kishatsa azana lo ko sala oh azana muka mais siko to lobanini parce que ye to traiter bo parce que faire azana donc mutu na toujours azana faire c'est leyo mutu ko la c'est le conseil na kopeta faire pour na mise pour baninga na ye zaka fa boma oyo fa sala oyo siko to kenango ti wa bango batel no bango yo zo komisa ba mise na yo ata na bo signer contrat te o futa bango te et mutra mutazana okese na ye bana poto batiki poto ba ye a pona disque yango aliyo komisi bango lokola ba travailleur na yo donc comme yo solo na falite ba Bill pe na ba sena ba JDT ba bindombe ba on so solo na falite donc nous c'est la clique mo bo bunisa la falite bo faible ouais Bill akokota ngote si Bill akokota ngote comprendre déjà oui Bill yebi ke fali pour pas kuta Bill Clinton ele wa selo sanini et zo ba Bill alobage ngai na sala il faut Bill alobage ngai to sala na selo yo Bill alobage ngam na sala Bill alobage bongo pambate parce que Bill abandoko lo bango na maison mère Bill alobage ngana sala ka bango ba ibaka selo azali pe na maison mère yo selo il faut boyet faut ba biso to sala ka bango ba ibaka nazo banda dossier par dossier sali ba golo ba lobi pena kono Bill balingi na bango susu te Bill aza jaloux ya faire biso ne ba sala sens au contraire oh ba bolusa maloba ndeni bo sala sens au contraire de biso ne to lingité binote oh bango te biso ne est-ce que bango ne basala émission ba bengani biso Bill ne asali émission moko Bill ngo bamba lobaka sila Bill asala émission mo bamba asali 60 émissions moke Bill a très puissant le bango po muto asila est-ce que to za boto obeta lisolo rombo tunani rien rombo tunani riche moi ba ba esute fait na spécial mbot donc so ba beta lisolo c'est que Bill a puissant le bango ye muto ngo ayiko lobaka Bill Clinton alobi ba bebele abenga muto na bango faire millionnaire à stable ayaka ndenge nini so kena ba bongolo mona ba ya ba comment ulala na ba lala na ba terrasse faut ba kanga terrasse ba koti ba kiti 0R ya lali mais we mona ba ye abandi okumisa faire andi ofinga bato ye faire en 1 millionnaire faut zo ba onde we razoka to ba collectif maison mère we razo kita ba descente na ba commune atali président au président Lombwanga yaka bra Congo kipe faire ça lango azo bango bato okumisa ye bino bozo okumisa ye me bondola na ba boutique bondola na ba terrasse bokebo ba il faut kanga ba kiti
Eyinde Kimabe, samedi 13 novembre 2022, awa na village Dani Dende, les Real de Madrid. Oezwami na veni Beteke numéro 2, derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tu bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact d'idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka. Yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid babeti lisolo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe aeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bami tuka ya sorte na sorte oyo ekotaki na villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koyaki chassa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na village chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie. Bonne année, meilleur vœu 2023 à toutes et à tous, très chers fidèles internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde. Bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale. Balobi Yabino Yangoyo, Tokoti Mobuya Sika et bonne année Nabino Sika Toubozwami, merci beaucoup. Nzambe à permettre au Bomba Biso. Si tu as un 2023, vraiment, belé, tu as un bango batiki biso na 2022. Et nous, batiki biso, tu as plus que eux.
na bolingo ya nzambe a permettre ngai na bino na bitino tout bosé par à travers le monde o bosu ba ko rolanda ngai vraiment to glorifier nzambe wana merci beaucoup na batutu merci na bino tout o bosa toujours ko la confiance na Tumba TV officiel merci na ba onon bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner massivement na Tumba TV officiel balobi mon papa sika na 2023 mon pépé ya sika na 2023 merci beaucoup na batutu merci na bato nio surtout baza ko soutenir Tumba TV officiel de pro ou de loin moralement, spirituellement, physiquement et financièrement. Vraiment, merci à vous tous. Je tiens à souhaiter joyeux meilleurs vœux à notre très cher sponsor, Papa Charles Blech Mafuta, le vendeur président de la société qui de Bretagne. Pire petit aya dengaise, pire Fachi Beton, Moukwa Tombolo, Azaro séjourné bon à Kinshasa. Aye pona rotua, Fachi pour na ndenga rosanate. Pour 2023, Oyo Fati, a redoublé sous mandat dit. Merci beaucoup, Papa Charles Blaise Mafuta, le vendeur de Rennes. Merci à Papa Tridon Chibangu, Balobi, président de fraternité Moukwantombolo. Oyo Kumbabana Moro, le président, Papa Tridon Chibangu. Merci beaucoup pour votre soutien, Papa. Niji Nizisanka Diabouni, Papa Wani Toutou. Balobi, merci beaucoup, Nabatutu. Merci, Nabos, le boss Yannick Ni à Rombox. L'homme qui détient le drapeau depuis Soudafouana, vraiment. Meilleur vœu, boss de boss Yannick Ni à meilleur vœu. Na mère na ba petit nion surtout kuna na Souda vraiment merveilleux. Merci beaucoup à Trésor Mouchi. Balobi les rois de Mekato Trésor Mouchi Balobi les rois de Mekato. Merci président de la fondation Mouchi vraiment merveilleux. Merveilleux à Trezeguet Mouzala le demi-dieu. Balobi Trezeguet Mouzala le demi-dieu vraiment merveilleux na Kachomongo merveilleux na Patuchine mou merveilleux. Na batu nion surtout za ko soutenir biso ingénieur fiscal là. Motema batu ya maman Nasi papa na Aziz Akala la fest balobi bébé pro bébé azanga mikuwa balobi les 6 to fêter bon anniversaire ya ingénieur fiscal là ceux qui ont eu texto na ngai te na WhatsApp koyate merci beaucoup na batutu merci na Roger Ndonga le colonisateur balobi grand frère propre Roger Ndonga le colonisateur au pasa kotika biso tazo kotia toujours tumba poa Eva Tumbaka Lombo merci beaucoup na bino tout mukulu pawani marche Eva Tumbaka Lombo mokonza avec Swana Nasako la Dani Dende le Real de Madrid mabe Dani Dende le Real de Madrid patron ya Villa Dani Dende na venu Betseke numéro 2 de reste sur ma campagne yom to na posto za sika bien oye moi ce jour moi na kin au fan de sika bien Villa Dani Dende zana merci beaucoup na l'architecte très intelligent Simeon Musindondo Mundondo ba Simeon l'archi vraiment merveilleux à vous aussi merci na batu tout baza toujours wana ko soutenir biso merci na excellence Chris Cicero Bakumba Bofoya psaume 35 moi na palais sauf de servir les autres balobi moi na palais bana commune Kinshasa tout derrière maître Chris Cicero Bakumba mvule bete betate bana commune Kinshasa balobi bango derrière maître Chris Cicero Bakumba a recommandé bino bo s'enrôler massivement pour très bientôt aux alabona ma ponemi en 2023 merci na batutu bo soutenir merci na Evra Navigator na robo salate Evra Navigator na zaro lelo mabe Evra Navigator yo yebika kande to zaro coacher masolo tout merci na Emoko balobi Def Jello nzete ya dollar nga naza kolia dollar te Def Jello nga naza kolia nga dollar te Def Jello nzete ya dollar mais nga za klela na lia dollar te merci beaucoup na batutu balobi dynastie et Panzani est-ce que dynastie et Panzani Bill Clinton a panzi dynastie pour lourd azalaki anda ko kumbe la dynastie malgré projet ça à faire ego là intéressé ba sien collègue na wenge musique maison mère entre autres Bill Clinton, Serge, Mabiala, Babindombe, Banani Sous, Baya Jackie, Jidete Moulopoué, Papi Kakol, Sebondo, Naba Serge et moi, Banda Luana Serge, na Rotanga Kombonete, aventurier, Likuni Award. Et ça a un projet à faire, et ça a un projet à faire, collègue na ya wenge musique maison mère. Bana mai to benda na to tsa poa to sa le loko yo na cadre mais comme iso bato ba latino allez oui et comme iso ba soleil oh soleil yemba na wenge musique maison mère siko nini soleil atira ka fali yango bendie po bato tout ana bazana basalo comme ça bon le roi ba musicien na yo bazala contre l'artiste musicien fali poupa o ya kaliki la rayote yango lelo to kotumbana fonder les pères soda ya mulongo la bouche autorisée ya yemoko Bill Clinton monseigneur dango tsango kudi bende di balobi l'homme de no stress balobi no stress ces albums ya Bill Clinton ezabongo na 13 titres
5 collaborations à Sali, multiples collaborations à Sali. Boyebi ka Bill Clinton banzela déjà ya banda banzela tongo. Bill Clinton aza rotia fali poids. Bill Clinton non aza lâche. Yango moni to solo la lelo to tumba balobi tango fondé le père aza kotaka. Bino tubo banda ko sa banda ko like di. Balobi awa ezake tumba to saka pona ko tumba. Fondé le père Soda Mulongo. Boni santé meilleur V. Ouais, pepele tata. Fantomas c'est tout en 2023 to kotsa en beauté. Vraiment, pour ça la tige, pour ça la tige. Nza mependa bateli biso parce que ming to zaina bango na 2022 ba comité mais biso nzamba sel biso grâce to comité 2023 merveille nanga et pas spawn mok tinto sengo kudi bende pinetre roi. Et bébé Bilnate, Bilian, Bilif, Bilson, Maman Bonheur, Nathalie Kalonji et Def Djelon $, bah merveille na yo. Mais nazo lia dollar les jeunes millionnaires l'homme to sola qui dossier na yo. Ngape na kutane kana circuit bo tellement de sola dollar, aba il faut que kana sola dollar. Mais to sola qui dossier na yo na ko mema mais ya singa bona zela na pesa ngana obino bo senga. So ina zwina obino bo senga. Ndesi ko abandi okipe bino mo zakle ya 4 pine. Yo ya 2 pine. Donc $, toujours asalga yemo te faut boka pena autorité morale. Jimmy Djelo yé pesa mon panzi wana. Ouais, en tout cas bango tout merveille mauvais Serge Bamba papa social citoyen européen à Paris ba mbote belé et ba merveille na. Merci beaucoup fondé le père Soda Mulongo to kutani sou na 2023 et nzamba bombi biso belé to la bango et batiki biso no bateki biso za to leki bango c'est-à-dire ezake bolingo nzamba me permettre lelo to moni année 2023 et to beto lisolo no stress et ça a 13 titres. Oyo Monseigneur Dango asali ba featuring na bato belé tout consort et akena banzela. Est-ce que neni bozo se sentir album No Stress na ba plateforme de téléchargement? Est-ce que zokende? Ouais, No Stress et Koti bena parce que na décembre na bonne année le premier na le 25 ba place on na zaki ba ya tout elengi bena Koti. Donc No Stress et Koti. Pe ba ya ba féliciter Sport McClintosh azaka na ba ligne wana oyo alagisa baninga na ye. Donc azaka na esika wana. Donc ba couleur et na carte No Stress ba tout le monde ba ça d'accord nango. Et générique en tout cas ba CP lango parce que to bini elengi na bonne année ba place tout nga zala ki quoi. Ouais, merci en tout cas. Vraiment ce qu'on nga okende na plateforme to passe à côté na ba iTunes, à côté na ba Spotify et tout consort. Est-ce que nenge mo azomona mbalali bossa s'est lancé vraiment na kata ba na ba plateforme wana? Est-ce que ils ont tourné bien ya ko luka pena ko matisa sous Bill Clinton na bomo No Stress? Ouais, ils ont bien parce que ba place sur yo kango bazo so ngona net et na ba télévision et na ba TV musu biso pesa d'image te bazo ngona net parce que c'est lo malam donc ça dit si plan ya net ezo keni malam si plan international aussi ezo keni pe bien parce que ezo les na Black Star ezo les na Black Star au bat baebi et donc No Stress ezo les déjà en tout cas évolution nango carré. Maintenant sur le côté tali sur promotion parce que Bill Clinton côté monsieur les mara côté tali promotion ça doit ressale le logo ya kitoko mais yemora mi fandisi yango aluka ba register te asala promo ya côté la ba trace ndenge ba petit monsieur ba obima lelo mona boye nze mona zo beta ba trace Africa mona trace kitoko mais Bill Clinton eza pas si côté wana ça dit côté ya promotion est-ce que vraiment à quoi assurer pena promotion pour l'album No Stress? Ouais, normalement, petit Zag, mon ami, papa na Prince. Ah, joyeux anniversaire, Prince. Prince anniversaire, Zag, le premier. Ah, Prince, au moins, papa a raisonné, joyeux anniversaire. Tout ça, Ramon, Marguerite, tout est soit en décembre. Non, le premier. Donc, moi, janvier, mon bimba, joyeux anniversaire. Prince Mwamba. Moi, na roi. Tumba, donc, ya roi, Prince Mwamba. Petit, les qui n'avaient comme les aranaïs. Rock héritier Kabeya. Rock héritier Kabeya. Ah, Ndoya Kabeya. Kabeya, oui. Donc, Rock héritier Kabeya. Donc il y a une maman ben na palais il y a quoi No Stress to loba ki yango Bill Clinton a expliqué bien na conférence de presse ba bilo muso ezaki ba difficulté mususu mais ekoya licité bientôt déjà na Trace TV ezoleka donc na Trace TV d'ici semaine autre aussi là et aussi la té ezobanda déjà et Trace kitoko pe et na ba télévision tous la rabino mo boyebi biso ezaka il faut bimisi plein il faut kota 106 il faut répondre bino pour banda promotion et bozo la kimia touro tous la ba mesure nyonso ndenge to la promotion pour No Stress en tout cas. Merci beaucoup to bozo la promotion pour No Stress to kota sobele suka ya bisanga mais avati kana fandisa na pesa merve na Rosimi Kouvangi, Balobi Rosimi Kouvangi, véritable maman sociale là où repose le cœur de Kovo depuis Atlanta. Motomoko extrêmement bon, vraiment mon thème est reçu, vraiment merci beaucoup na maman Rosimi Kouvangi, merci na Kelly Ngole la mon thème Patrick Amis na kata Montréal wana.
kelingo lela motema Patrick Amisi na kata Montréal wana ba meilleur V encore une fois de plus na Judith Muipata motema wa Serge Jimbo meilleur V na Vianel Mbumba élégantisme Chini Yong Lutondo balobi princesse Pyongan Lutondo vraiment ba meilleur V na bino tout oh boza toujours wana pour soutenir Tumba Ngombi Ekoi Bill Clinton ba bengani na dynastie. Est-ce que c'est vrai ba bengani Bill na dynastie to Bill yemoko alongo dynastie? Bill a panzi dynastie. Ngana olinga crime moko yo to boka wana. Soto zana yo. Grand maître Luambo Makiadi. Yoko yamba Papa Lutumba na sentiment nyoso Papa Lutumba lobaka mokola kokufa na Congo. Bakake kobeta bakake pe beta ki motuna ye bakata basalango monima. Tokomi na dynastie ya Bill azongisi Papa Lutumba na animation. Iyo fela mama kaka mwana ya liboso ye wana ya komina ye nani oyo oya mibale mosene kakoma non omoni makambo place uti omoni kake en Papa Lutumba lobaki émission moko ya Bill beti kake donc babirane Bill la dynastie Bill ne a panzi dynastie Bill ne a longwe po Bill ne mdaki poids lourd ya kata na kata disque wana Bill ne a longwe dynastie ekufi so ekufa neni batu balobi ke non ba moni Bill Clinton aza lâche Bill Clinton aza yuma et Bill Clinton aza très Bill Clinton aza jaloux ya faire et Bill Clinton ba traiter Bill Clinton ba ndenge tout parce que pour la conférence de presse na ye après ça qu'il fallait éloge ya koloba ke non fallait pour pande mutu a cotiser pena a comprendre internet na musique na biso. Et ça peut le coûter le mutu moko ta l'équipe fallait pour na ba nombre de followers na ba nombre d'abonnés et tout comme ça personne muise moko te ya Congo l'équipe fallait pour lelo na ba nombre d'abonnés to na ba followers azate a lobby ngo faut avouer ce ko bango ba moni ndenge Bill a soulever point wana ko ba ke fallait ale ba bengi esko yuma aza très aza boena boye tout comme ça bango moko nde baza ba yuma papa petit ça Clément sanangai Bill Clinton mo sene ngwe et faire benga kaye pour na projet dynastie Bill alobaka ngo na début surtout zo sala yango poto combattre mutu moko na za d'accord na ngote mais surtout zo sala pour na bolingwa bana wenge eza bien pour na nini et ko zonsa batu na actualité si parce que zonsa biso na mu pepe comme faire bimisi idée tout travail idée à faire mais faire na idée na ye ya comme ça yango bulini donc à travailler ba musicien wana nyoso ko ba musicien na ye bataka fali pupa ko sala yango te oh ezali na bongo mais kasi soko nango yango emonani donc soki osola na fali okosola na faire te soki na faire osola donc voilà par rapport à faire mais parce que ngana yebi même fali pupa batatanga komba faire pe mena ya benga na bango te Bill Clinton atanga komba faire même pas fali et c'est fallait que oh ta douce rien faire qui mutema mabe qui égoïste na intelligence et sagesse c'est nga bango place on parce que beaucoup utiliser babiloko wana te que lelo biso tozo ya pa na yo to travailler soki ngana yo solo ngana ngate yo komi ennemi nanga est-ce ngana mise na yo est-ce que Bill Clinton a mise à faire est-ce que Gilles était mise à faire a mise à faire eta et c'est ça je m'appelle la mise à faire c'est mise à faire rien lelo to mona yango dynastie ezaki ya bango bana wenge ayo kotsa na quartier la te pona ni akotsa na quartier la te po soleil wanga asola te na fali pupa abengi abengi soleil wanga na fali pupa sunga et trop abengi soleil wanga akoma ko bindisa fali pupa pona succès étoile aura kuta benga na Gibson Gibson era na concert a fali na stade de Marty alasa nini abengani Gibson siko yozo benga batu wana po ba bundela yo obe yo komisa bomba mise na yo te yo travailler ba sonné no baza kuna travailler batu na yo baza kuna yo travailler ba mise te yo benga JDT komisa JDT mise na yo pona nya benga na JDT po JDT lobake fali po baza numéro 1 na biso oh siko yo faire yo to komisa bomba mise na yo okomisa bomba mise na yo te ya monde Bill Clinton atala mino faire aza toujours na mutu azanga conseil c'est leyo na poto azana na mukanda batama boma na kishatsa azana lo kusala oh azana na muka mais siko to lobanini parce que ye to traiter bon parce que faire azana donc mutu na toujours azana faire c'est leyo mutu ko la c'est le conseil ne va pas faire pour na mise pour baninga na ye zaka fa boma oyo faut sala oyo siko to kenango ti wa bango batel no bango yo to komisa ba mise na yo ata na bo signer contrat te ofuta bango te et mutu na mutazana okese na ye
bana poto batiki poto baye awa mpona diske yango ali okomisi bango lokola batravailleur na yo donc komi osolaka na fali te babile mpe na base na bajdt babindombe bango nyonso osola na fali te donc lingo osala clike moko boye bobundisaka fali seke boka faible bila kokota yango te si bila kokota yango te comprendre déjà oui bila yebi ke fali pupa kuta Bill Clinton azobundisa bawera na bajibe na bafikini azobundisa bato ya bilamba fere azongi quartier latin fere akodirige Bill te mpe bila aza na batitre ya misiki akoleka fere bila akenda kana chan fere aza na idée te un jour akokende maka mwana donc aza na ta idée te un jour akokende chan na kan bakozwa na ndenge na langage nini na elobeli nini siko Bill Clinton wana fere olingi otilize Bill okomisa Bill komi osolaka na fali te Bill asola le ozotinda basone na yo bafu moko boya balabala baya koboya do babenga Bill pere do fere pena yo na Bill fere yo fere na sele yo bino pena batie Bill nena za esprit fere pena fere bana wenye muziki bana Bill beta bino trois makofi abeta no abeta fere abeta na Serge bino nyoso abeta la bango tu devient na bano respecter JDT na babindombe do bino tu na viene Emelia oh fere obenga batuno babenga Bill Toro Yuma yo pena batie Bill boyse fere Bill kuta sele émission kabokuta na banzela Bill ngo Yuma bokuta na banzela Bill Clinton bunda na bawenye biso do mona ngo bakoteli bino nyonso ba hotel fere ba tio kuta na saki ba bomba po yaki systématique saki wana kokaki yo ba bomba fere na saki batutu mwela babomba fere bundaka biso nyonso mona bata JDT Bill babindombe na Bill to mona ngo siko yo fandi batuna babenga ba traiter Bill Toro po Bill Clinton alobi ke fali pupa pe Bill akumisite Bill alobi on est normal mabe na biso vérité ezara mabe Bill alobi ke muto banda internet réseaux sociaux za fali pupa pona ni fali pupa parce que fali pupa zara na réseau moko na ba David Morceau nde ba orientaka ya lere po ba tous akumisaka fali ye moko sele fali pupa futela studio a futela ba musicien na mbongo transport a pese mi tukana a fula ina nzembo orthotonazi do musicien mobimba bando banda bayembela kayo kaka fali pupa fulio biso sozali pour fali nana ngoy baite si ba mututu akumisa fali pa ni fali pupa mudaki na makamanete siko lelo fali ngo to traiter comme nani comme étranger oh fallait ça congolais lokola biso tout to kotanga communauté ndenge nini fali pupa fandi lobi oh to moni ngo biso tout bimise congolais to banga maître Gims mais maître Gims lobi ngam da pesa nga goût musique c'est fali pupa ba benga grand frère fali pupa yena na émission lobi que musicien le plus génie na Kinshasa c'est na Congo c'est Bill Clinton alors biso ki na king na génération na Bill Clinton pas king parce qu'on a nga benga fali Yuma to ba ese bango ba sana be kola mo batanga o ngana tanga na maternelle ki ngani ezala te do babilo mususu ya ki bassesse eza ki bassesse bango ba sala wana ya ma niveau do niveau na bango eza penda eza na yeba tena na yebite na ko qualifier bango ndeni eza ma trop yango mutu panzi dynastie wana ekufi parce que pour lourd na bino na dynastie ezaki Bill bon ba tout ba no c'est la gêner yango moni ke do hypocrisie na musique eza mabe tozela dynastie zo bimata bimisa harmonie soki na bimisa yango na fuli bafuli bango na ko bimisa yango te dynastie komi na français nana ngo yeba na français bango na sele na kati na bango na weba français laisse-moi capter mais bakosiye la niente teste oyo lokola bana mike teste wana mutu amayela kosala ngo te ali yo comme si dynastie na français yo yemba na français na dynastie nyonso la po na fali kaka bo so de lobi peka po na fali to bio to ba complexe comme bino ko ba mettre biso ko ba complexe mais le sikoyo Bill Clinton lobi na studio moi problème bandaki keno abwakaki Weranso le roi de la forêt bango ba répliquer ba bi que eux album a Werate ko bwaka Werate ça dit Bill non toza bano lelo soki toza o tozali et ça pour na le roi de la forêt wana mais ce que so to tangi été et que disque bimi bato amoni keno o comment bo sangana ki wera zate mais bo benga quand même bo dédicacer ye et ça elo mbeso ba yo quitter to ba benga biso ben ingrat parce que elo on peut sika pe moi mutu pe banda ki pe déjà wana ya ke nenga ka Bill Clinton ngaka dédicacer Weranson na kata projet wana Bill Clinton a cela qui niveau na bagage a raisonner wera ayena projet OT mais wera tinel biso papi kakol bon na cadre de remerciement tout ça c'est la wera matondo na ye photo dédié c'est le yon a fait na cadre qui ingratitude na hypocrisie na bango
nde bakondima yango te nde frère ando loba yo ava obwaka wera il faut senga nzela to ba ava bwaka ba mettre Chris sero ba kumba ba Evra Navigator ba Olivier Mukoko first class Evra Navigator il fallait senga faire nzela donc Bilkington musicien faire mutu brakongo ezwaka ye yo faire bralime yo zwa bino tala somba ba musicien Bilkington brakongo mu désuyer abunda seul contre tous pe akizara ba titre ko lega na musique abeta festival amana 2010 yo kenda te akenda shana na kana shan yo zatana ide okende wana te ale Bilkington yo fero DJ Bilkington na sele yo o banda sela orchestre ata concert mota tika obeta ata na mbazangungu do banda orchestre ti lelo ata concert mota selo beta concert ata concert ata continent internet ata concert tika obeta ali bata muta bongo yo fando o DJ roi oyo abundana BCBG bino tu bwana maison mère BCBG lo bage biso to bundana maison mère te meto bundana Bilkington ko ni bataka te to bundana Bilkington na sele yo me balwa to bundana Bilkington BCBG contre Bilkington ça dit na maison mère c'est le lobby qui non abeta bil na bilamba na ba forme c'est-à-dire même na ba cri na musu c'est ça sur abwaki ale bazuango ba pesiango bil yango moni abane ko bimaye danger OK ya beta déjà bil même na ba forme même na mbutu bil azale loko tena abeta bil ba forme ya ko senga na poto bil ba ke ne poto bil a travailler ba luka ba cri ba sala tindika lokito aselo cri ezate na maison mais so cri ne ba no aussi ba pona bil parce que force est soutenir la faiblesse Crignon sur celle yo no bo il faut bila bala yango peut ça voir ko il faut bila bimisa énergie na pour créer celle simba celle yo tanga cri apesa bil mais bila ko ba no tanga cri ba ke na kutu bersi ba travailler ba cri na duluki binda ba pesa celle yo celle cri ezate bila ko ba no tanga ba crignon sur pesa celle yo po omuna ke celle yo c'est un fouteur générique kutu bimisa bango na maison mère intervention rapide c'est le aboka te bila boka yimoko mais baza bango nyonso la maison pe akuta bila kuta pe c'est le yo na maison mère mais bila boki intervention rapide yemoko c'est le azawana générique mobile bandel tisuka donc c'est le cri na epo simba il faut bila tele deuxième na c'est obe bila fansa ngo likolo ba créer c'est le bando simba pe calculer que bil tous les cris bila ndo boka bando simba mais c'est le yo cri ezate so ba pese moko bila ya balie nde ele wa c'est le sanini et zo ba bila lo bagé ngai na sala il faut bilal bage ngai to sala na sele yo bilal bage ngam na sala bilal ba bongo pambate parce que bilal bandoko lo bango na maison mère bilal ba ngana sala ka bango ba iba kae sele azali pe na maison mère yo sele il faut boyet faut bage biso to sala ka bango ba iba ka mais bilal ka lobi ke ngana sala ka bango ba iba ka c'est que sele yo zaki lo te ozaka mundu bando bengo sele yo ya menga o voir oui mais qui va peso pena makamne bila ndozwa yango preuve monanaki e ba kabwani bila kei départ ba kei départ yo ba 5 animateurs mais bila ke boka le marquis yemoko yango monte c'est l'outil le za pe fouteur po elo on simba il faut benda ka baninga mais bila banda carrière na ti lelo yemoko ayemba Claudine Nzoka yemoko c'est le ya boka David e kata na muninga na e ayeboka autotanazi le king a foulié lifa et le king a fouli nzembo wana apese car apese makambu biso na biso bana bandal ne tombera jamais ingrat le lo comment obenga emo na makelele le lo soka fingi falite na TV c'est-à-dire muto otala ete ya comme mis sur réseaux sociaux pour ça la lo tendenga yebo fingi bato ndo kabele na internet kabele ale place à répéter ezate place à beta concert ezate to mona banderole na ezate ale azongi na isupoto aki azwa tongana ya bato na bango kuna nini mais sikoyo na matanga ya mama ya mamu national tchala mwana Bilkington ye ya saki na mère moko telemi au simba téléphone abeta Bilkington 12 bila simba ebo apese moto boka bwa kanoko abwa bil abeta bil 12 bwani batanga ne ba star na day one ya za star ya za vedette viena biso ya nini ya imiko soniko ya magam na biso ya musique ndo tanga sogoda ndo tanga kuma ba mise atanga ba remercier ba mise bazalaki wana ba Bilkington ba star ba Bilkington ba Redia Miss ba wazekwa ye ba monaki ete ba monaki na bango yemba yebi ya za fete za starte yango yokele muninga le tema likuna na ndenge bila lataki na ndenge bila zalaki na influence bila salaki libanda bato balanda e fu enne ko takaka place ngo monaki niveau siko mama niveau kaka ya mama niveau ya lobi keno bila fandaka na TV afinga kaye atindaka ba bino bo finga ye yango moni sikoyo ye pe asalaki loko wana neti afina ya PC 12 koma yo pesa mboto yango na lobaki nga na lobaki presse c'est le ko solisa ka eli susute
comment ozulu ba biloko en attendant bino so yokana déjà ba ninga na yo bo côté studio dynastie bolena ba restaurant ba tomoni mino na ba réseaux sociaux bokoma bomoko eza makambo wana te makambo uta indi na conférence de presse ya Fali ya Bill ekalbima a soulever point ya Fali nde basele yo tellement balinga komo wana te so ikoma ngo esala nini epa na bango so ifali aza étranger pande na lo baboye batu na bango batina ba o bakenda telenga na papa na babalabala ba osala commenter na otanga kombo Fali ba banda ba bêtise mais ngana okena bango tina suka po bango bando sangana ngana ndo yanga moko munde bazala donc ngana okena do tina do moko na moko po bamusuba isa inga oye mona moko na makala bakanga yendo ke azaka mona muke so imaka uzi bakanga oye mta otinda biso wana ngana kanye na lemba na ba o te biso te ye mta otinda biso ah ngabi ye mta otinda bino ngabi sebo ye na o se charger na sima na bana kena na epa ye moko mta otinda bino ngana zakine na wenge po Freddy wana zaki pa vena biso ready ye to zakine na wenge ngana na collectif pe na nous les ko fona bana na epa na ye moko fere nde na o kitela bino donazo banda dossier par dossier sali ba goloa ba lobi pena kono Bill balingi na bango susu te Bill aza jaloux ya faire bisonne ba osala sens au contraire oh ba bolusa maloba ndeni bo sala sens au contraire de bisonne to lingité binote oh bango te bisonne est-ce que bango ba sala émission ba bengani biso Bill nda sala émission moko Bill ngo ba loba ga sila Bill sala émission mo ba sala 60 émissions moke Bill a très puissant le bango po muto asila est-ce que to za boto beta lisolo rombo tunani rien rombo tunani riche moi ba ba esouté vena supese mbote donc so ba beta lisolo c'est que Bill a puissant le bango pour faire ça ça ina puissant le Bill balinga tanga kombo ya Bill te balinga asila na ye mais ba Bill lelo faire ana stabilité à danger azana ba palais à danger azana ba car azana makambutu lelo za patron akendaka poto Bill Clinton asali soki 10 ans akendaka poto te sali Bill Clinton asali 10 ans akendaka poto tazo souffrir et tout comme ça zong sambongo ya batu ya dynastie oya mabanga ya batu ali plus de $10,000 azongi sa okokozongi sa te poza na eloko te mbongo ya dynastie za mbongo faire été eza mutu na mutaya kana batu na ye mutu na mutaya na batu na eza faire été eza mbongo faire été faire Bill Clinton 10 ans poto a fait ya Bill Clinton eza Bill Clinton ye moko to fanda no to kenda zo ba visa ba 5 Bill aboya poto stabilité Bill azana madame na palais aza à l'aise ale muto alobaki wani fotela ya lata ndenge ni akina mutu kani afanda wapi ba fazer muto yo lobaki faire patron siko ye yake pa na yo ayaki ndenge nini ba o ba loba wana ne ba o ba tinda wana ba ya so kena ba yolo aba ya ba kufela ba famille na bango faire atina ta sans frater ba o tuna ko tanga ba komo na bango bakufela ba famille na bango muto ba ke patron atina ata 50 fois te masa nga ku porte parole na ya kufela papa na bango na tsangu na kota papa te tanga oza tumba atina ta difrate to mako to sangisa mbongo na ba ya Willy Mouchen que je respecte beaucoup plus 243 code mboko ya Willy Mouchen so ba vieux na te masa nga porte parole faire papa na ya kufa faire pesa ta difrate oh c'est vrai après ta difrate masa nga ebima na loba na otanga komonde po to sola mboka mais comme déjà mote peli faire peut-être difrater faire ndia so na Petro Congo kuna na bachangu ye mutango ya igolo ba ke Bill Clinton alobi ma bebele abenga mutu na bango faire millionnaire za stable ayaka ndenge nini so kena ba bongolo mona ba ya ba koma ulala na ba lala na ba terrasse faut ba kanga terrasse ba koti ba kiti 0R ya lali mais we mona ba ye abandi okumisa faire andi ofinga bato ye faire ngo millionnaire faut zo ba onde we razoka to ba collectif maison mère we razo kita ba descente na ba commune atali président au président Lombwanga yaka bra Congo kipe fera salango azwa bango bato kumisa ye bino bozo kumisa ye me bokondola na ba boutique bokondola na ba terrasse bokebo ba ifwa kanga ba kiti okubakanga ba kiti ale okende kola congélateur bato awa na bakapela onyoso mona bango bokondola la wana me ba yana ba ndio finga bato na ba télévision me bazo kumisa ye millionnaire aza stable mais ki stabilité na ye akomisa ngompe pa na binote nde wa salonga pa batu mususu yo mo da fazer oza teni date un jour comme parent mais zo kumisa muto ngo zo ba ya stable mais akipaka yote un millionnaire akolinga te mutu na lela so bolobi ke mutu na bisa stable azo kasinda kune moko acha bino ne so fana comme ya za banda ko ebele ona tika bino no telenga na balabala fatika bino te mais là siko akangama bandeko basele ba video Bill Clinton na soutenir mabena ye mabene alela kaka oh ngai ba jaloux na ba ya ebele abimi na prison kutu bato soutenir yo baselo ba message ya mawa ndeko na biso yo bimio ngape na bloquer bango comme yengi bango kanti ba bloquer ngai te di banda musique alela kaka mutu nene ngwa beta ka yo kasi ubo message jani do yo lela kaka olela de so ziba nzembo affaire banda bandela disque ti na suka ezala ka olela
eza ale mutu aza na ye akoconseille te soki neti nga nazalaki na loba te sheta kolelalela te ebimisaka biso fo mpo oyo tolelaka nde nango abetaka biso tika kolela beta musique normale neti nga na kopesa conseil bongo ale mutu aza na ye ayebi conseil te yango moke dynastie ekufi bazwa mutu na ye mutu na ye wana seleyo basala alerte générale alerte générale bil mpe abokaka te na alerte générale abokaka te frère azwa baanimateur na ye orchestre na ye soki 5 apesi kuna baboki na dynastie na seleyo bila aza na ye te donc bila te to ba oyo déjà bilisa abwakaki yo ndeti bagrand pete lobaki adi c'est-à-dire bakotika yango parce que déjà si basalaki lowa ndeti babimisi déjà mo extrait babimisi mo extrait nango kaka baina mais aya lobaki faire lobaki no nani disque zikaka ton basala yo fera disque zikaka siko wana bimaki wapi disque zikaka ite ezali to beziki nango te yango wewe yeutelaki wapi yango mo kazala concert malamu tesele yo do basala alerte générale na bango bazwa asfera zo animateur na ye apesa sele yo ekoma le roi 5 to 6 ne babwaka na selo ba message ko pesa selo ba message ko bwaka na 5 personnes ye mo akokaka te ba pesa 5 pour ceux bazaki na bill balinga bwaka depo bill a très fort bo ye selo aza fort il faut pesa ta 5 animateurs pour na 5 ans ba na crime moko ya sele yo eko leka nango sikoto ba na minute na dynastie Bill Clinton pena alobi ata ceux qui faire atombo le téléphone na benga royate okubanda ne ko benga ndio mo ko banga po ko banga neni donc il faut calmer nanu bato ba fazer yo tindi nanu bato na nyoso tindi po batumba bill faut calmer bango nanu a ero calmer bango so bill asenyo amande o pesa bill amande so bato musu ba komi ndenge bill alobi ke no makama dynastie to signer contrat moko te afuti mutu te meto yeka etake bana mai bani me mutu moko komaki na commentaire ke no yo zo ba ke no o signer contrat te est-ce que yo tango benga ka faire regola boyaka boyemba ne nzembo ya Ninel est-ce que o signer na faire contrat mutango na telaka ondie na tela na journal mobo mutu wana on dit azana problème na mutu wana o répondaki bon azana problème na mutu wana o eza dynastie to ça la disque bisonios wana eza disque ya Bill Clinton bon c'est contrat nini ezande to ba featuring mutu abenyo featuring o eza to préparer disque mutu na mutana orchestre na ye do nanda do longoli mutu na ndaku na ye aye pa na yo o pese mo a transporter pour toza bandeko donc mutu na monaki na journal mo bo nga habité but il faut zalaka batu na ye pour batu bazaka cher a mitu aboy tala comparaison oyo est-ce comparaison ko comparer bongo nzebo disque ya Bill est-ce ya ndemona obituso sangani eza poma mutu ya poma bagage ngana komana ya te ezaka mu ya jar na bango maintenant ce que le loba golo balobi pena Bill Clinton a kozoma sasiti na ndenge pe disque ne pe obeta pete batu na kutu bakulutu na bango ye fera zalaka na mboka ni ye Bill azobunda na ba wase kwa awa na ba wega na ba senga bolimbize fera ne ye mo kolemba po biso to kolemba te fera nda kolemba masasi babi ba samouraï bazala na bango souté ba exisara te orchestre zana ba fanatique ya ba golo na ye bazali bazana ba golo basala ke loko te azana ba golo basala kani to mona jamais mise nzemo na 48 1 million ezaka ya lukuta les seuls mise to biso na lobi suzo to kumisa bango basala ni ba golo ba to mona ta banderole ma misa e o ba matsa ndenge o abuta ki prison ba golo ba ga yamba che banderole to mona ngote basala kani ba kosa au contraire ça dit makambo akoma ko répéter ba basala te ye ba bango ba golo ba tanga ko ba mise la faire ba tigala siko ba mise ba ebani te parce que orchestre panzana ba ya ba muni do travailler pas mutongo za mutia mabe mais biso orchestre ba mise tilelo bazara so tangi tolotolo azati lelo Christian Kinzaki azati lelo otangi liyebo azati bango kudu ba mise faire bakuta samouraï mais samouraï baza so ba bi orchestre empire mais bango baza ndeli comment moni mutongo place ndeto lobaka mbisa la nesika maya echolaka et pas Bill Clinton soki maya bando ochola te est-ce que mbisa olanda ngo olanda te so moni mutakangami esika sika za intérêt parce que comment orchestre Bill Clinton batu balongoka te bazala kaka mais ba faire ya bino benga millionnaire batalonga kwa na orchestre na ye batalonga kaka pona nini faut ko mituna mais est-ce que batu balobi ke na makambo ba pesi la coste raison ba pesi héritier raison po ba boyaka na bango ko ya na bango na projet ngo te ngai pe na ko sala pe pour bango na ko sala pe contre bango mais na ko sala pe pour bango parce que na ko sala pour bango te na za contre bango te pardon pour le langage ba Bill Clinton e bayaka na ba JDT ezalaki te ke yo koma makamba boy bon ba ke eza bolingo to travailler eza to sangana biso mone ezali na cadre mais zo ne faire zo beni na bango na cadre ke bazala kamo wa bunzaka fali po faire sala ngone idea bongo ke biso no to sala kamo to sala nini po so biso zo komina ka faire to so za fali te po te bi ke faire sala na fali te ale yo so za fali ndenge nini
alisiko pas eloko ne pas Bill Clinton sekoleka ata yo mo papa na Congo yo Bill Clinton olekse feke komba tune balobi bakotika te masasi yo bango bazoluka tokena masasi yo tobimisa ba arme no si c'est ma Rwanda RDC po muta kolemba masasi ate bango nde bakolemba po biso to kolemba te babitumba kuto bunda okuta bitumba obitumba te do bitumba oyo ekokata na pete do bango basangana bango no kande basangana boye bele siko bosangana fantomasi yo yemoko do bango bino bozosangana bino tu ese bomona ba samurai so yoka susu balobi ke non nyonso to sala po fali pupa à sala ne featuring à promettre featuring et bona boyango moni Bill Clinton so côté la fali raisonnement on attend mwana mukia ko loba yango te poni bato ko raisonner mal bongo ki basse mama tozo loba do Bill Clinton bo sala fitina fali il faut ça une mina faire au ben il faut la dynastie poni ki basse ça au niveau à boy vraiment poni bon yeba mo ba raisonner raté on dit bo mela biloko nini comme ça bino niveau raisonnement boy donc Bill Clinton bo sala fitina fali il faut ça une mina faire to po yeba la dynastie et nemina fali quel genre bateau vraiment bata boyinga soki nazali ministre qui tient arme na Rolex ba usuna TVT hein quel raisonnement bateau et où ça raisonnement fali pour passer mission Congo soki Bill alobi obe fali pour ba yemo kutaloba nini ngai jour na osala fitina Bill Clinton pour nini nalinga nzembo ya Bill Clinton o yemba sanduku na maison mère fali pour baloba ngo style Mumber fali pour baloba bi nzembo wana ye amona Bill alakisa travail na ye yango alinga ngo trop siko Bill Clinton asenga fitina Bill Clinton aza maître fallait moko biso ba mise congolais ba bangaka maître Gims alobi ye po comme mise lelo c'est fali pupa fandi alobi ke ngai lelo fali pupa lelo ngana za king grâce à Bill Clinton a le génie siko yo fandi oloba ti na usona suna binote na ko répondre bino 5 émissions bino mo sali sanga répondre bino 5 émissions après na ti po na usona na batu moko ba vaut rien. Vraiment, merci beaucoup. Merci, c'était fondé le personnel Moulongo Oyo. Aye pena ko tumba na tige babi 2023. Manga maloba na maloba. Balobi des fois idéologie toujours. Merci beaucoup. Na Dario Kimpanga garçon Schengen. Balobi Dario Kimpanga garçon Schengen bougelenga yi Neneli Jaffa. Balobi Neneli Jaffa. Balobi Neneli Jaffa papa qui mène la reine. Merci beaucoup na pakarene mbaki. Nazaro la pakarene mbaki mabe malgré botiki ngai migolo mais Nazaro la toujours bino. Merci beaucoup. Na yemoko mama Clotilde Bondo plafond de reine véritable moment social. Maman Clotilde Bondo plafond de reine. Merci beaucoup na Jeffa de Britann babi mou Jeffa de Britann. Na robo sanate Neneli Jaffa papa qui mène la reine. Koko Neneli Jaffa papa qui mène la reine babi o azaro séjourner bongo. Ah on a vu papa Saki Chassa merci na tout bozaro soutenir toujours Tumba TV officiel. Yo non s'abonner te s'abonner massivement. Na biketi to comme mois de mars na biketi faut boton diselanga 10 000 abonnés awa. Boton diselanga 10 000 abonnés awa va to comme na mois de mars. Merci na tout bozaro soutenir. Merci na yemoko père Jacques Keboke, bah oui père Jacques Keboke, merci pour la balosambo na yo. Toujours aux autres bolongo na se, toujours prière pour na ke Zakari Mwamba na chaîne Tumba TV officiel, Tomata toujours elongo. Merci beaucoup to comme participant na suka. Lelo siko komona nyoso tu ndenge leki zo leka o. So Bill Clinton a eu position nini a telemeli wapi parce que batu bakomi batu ayaye Serge batu ayaye Ferré bafinga baloba n'importe quoi et tout conscience que lelo Bill a telemeli wapi te position Bill ko tele mais zaka Bill ya zaka wana mutu nde azala position azo lukande ezande fondé Bill azaka wana ya za ruwa bouchaka te bambolombolo nde bazo kende oh ko boucher ndeni Bill azaka wana position ezake mes condoléances na dynastie ya munki na lati ba noa mes condoléances oh présenter ba condoléances na dynastie disque mtezo sala ma déjà ba nini ba Jackie ba te ya Jackie azate pour ya Jackie alobaki lelo fali pour passer le premier ministre congolais ya ba finga JDT ya Jackie alongwa kolonga pa Bill Clinton akene na batu nyonso yo muteni professeur Taylor Lubanga muteni ici monde entier Bill Clinton a sali émission moko c'est lui a sali 14 émissions bato faire ba sali 38 émissions donc 60 émissions et bundela émission moko mais émission mo peka Bill est suivi au lega bagonyos nana ngwaza fort vraiment donc mes condoléances dynastie kundami de l'autre tozo kundango ça va changer comme dynastie ba tonga Alex général et comme Alex général bozo seleyo bozo ba animateur à faire botie bango 5 bakese la Alex général Holandi eloko mo boyaye c'est le soki Serge Asali boy soki tombe soki ni ye moko ko lia ngo batumba ye ese d'abord que des locaux na été
yo bien ngote ya Brazzavillois yango nalobaka ye aza fouteur aza neloko selo azalaka eloko akosala te na musique réseaux sociaux eza eloko ya bato ba Brazzavillois ye azwi atie voix ale voix yango mpe atieni komwa nini ya kombe po nde atie kombekombe bagolwa bakolanda yango mpo na fali nzoko nde kombekombe eza ye moko ebandeli ya sele yo ya vi na ye donc otumba yango bale yango na liboke yo moko to bandenge amilie nde ye moko akomilie ye moko kombekombe wana ebimi epesi kombe de production bale aza libanda bamboka akebeta mais sikoyo ye mutu asaleli yango kombekombe ye selo aza na kombe de production banda uti poto asa rapport parce fali bilan ya fali ya 2022 ebimi asali 59 concerts alisala bilan sele yo sur bilan sikoyo ye bilan sele yo so ya fali eza 59 concerts oyo abeti 59 alezo sikoyo bilan ya sele yo eza 1,500,000 ya kofinga batenjire to bilan na ye ya kofinga ba réseaux sociaux parce que c'est lui a finga tout le monde comment ne porte parole à faire non comment ne porte parole ça porte parole et boyo éviter ça porte parole à faire donc yende a porte parole à faire donc azana lo au salate azana disquete donc bilan na ye eza 0. Merci beaucoup. Dans la pratiquement la souka, il y a traité la mission de fonder le père Soda Moulongo, la bouche autorisée, il y a Moko Bill Clinton, Monseigneur Dangbe, Fantomas, Tengukudi Bende, Babi Fantomas, Soda Zanga pété, il y a Zangane pété, il y a Katasco, il y a sur la précision ordre, il y a Longo Lio, général à l'objet de la bandi au Kouïsa, donc la bandi à Golong la pas, donc la bandi déjà au Kouïsa. Si n'a au Kouïsa et pas la Moko Moutado Tindabino. Merci trop sur la souka. Moi, je vais bateau tout balandio. Ouais, en tout cas, je pas Def Jello aux États-Dollars. Ah, les jeunes millionnaires, Def Jello. Pas trop moi, c'est cassé. Donc, je capelo lelo, et sous son lobby à te. Ah, je t'appelle sur lelo, et donc, on est sur le lobby dans la latte. Mais bon, on peut sur. Et ça, moi, ma salaire. Ah, t'es des États-Dollars. Ah, t'es des États-Dollars. Autorité morale, Jimmy Jello, il n'y a pas ça en pensée. Zeta dola isinga fondé comment ba ko lingo makasi boy pa na biso nga bin zete mena sala nini na sala nini nga da Fantomas ba tutu ba linganga nga ko la mai fo linganga po melango zeta dollar Def Jello autorité morale Jimmy Jello et na moni bona poto mauvais Serge Bambia papa social citoyen européen na peso mbote belé et mauvais Dani Mateus mokonza Chapidou na peso mbote belé mauvais Chapitsakala na Paris Chapitsakala moninga Jean-Franco Ferre Modogo mauvais Chapitsakala moninga Jean-Franco Ferre Modogo et mauvais Georges Zolozolo Matondo et mauvais Georges Moudiangombe na moni bongo ilou se sumbu cadastre et mon capitaine Gisele Bonga mon capitaine Gisele Bonga Oudjana toujours sentir asuka mon capitaine et mon colonel Emeli Wanga puis son mot de belé et l'excellence le président Junior Tonda Junior Tonda les amis de Junior Tonda l'espoir de la jeunesse bananga ba voter quoi Junior Tonda toujours yo vinde to solango Felitimba le nécessaire Felitimba et Cordo Junior Mundele Pacific Palace Cordo Junior Mundele honorable Paul Bintou Moussampagne Pacific Palace et na moni bon sous mon ami J'irai son coup mon porte-monnaie à soin j'ai son coup mon porte-monnaie à soya solo la Francis Suetex Francis mon ami na Ferland Francis Suetex na kata Ferland ba meilleur bonne année et petit na biso pe que na auto que ne poto musu petit musu Rachel Kalamata Rachka TV oui petit na biso ba lemba na petit na ngai petit terre propre Rachel Kalamata za na Paris na bi Rachka TV gozo ngai Ladimba Kimpo Ladimba comment mon à Londres petit za na Londres en tout cas ba losako na yo na monimo Isaac Bolanda na peso mbote belé Isaac Bolanda obinde to sululaka et le magistrat J.R. Tawaba le major Jimmy André de Dourba et monsieur amical Jean-Yves Trésor Momanga ske azana kata Kishasa Trésor Momanga DG Nzambe obinde to contrôle terrain yoza na Dourba et na moni bongo et mokonzi au magistrat Fiskayolo, oh magistrat Fiskayolo, respect na yo ba bonne année na bino tout numéro de contact est plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 so beni fondé le père numéro en to sur la pepele mo vieux Laura Bumba Sikaten Laura Bumba Sikaten après so mbote belé quoi Evra Navigateur merci beaucoup Olivier Moukoko first class merci beaucoup na batutu bolandi biso na tumba ouais papa na prince ouais merci beaucoup merci na batutu bolandi biso merci moi caméraman Kikoyosa ya la team wata Kikoyosa la team wata ouais biso wenge c'est l'amour fotolia so bungi libanda Fatoma Sayemba merci beaucoup merci na batutu bolandi biso merci na Joël papa na Josiana
vraiment na assistance merci Joël na yemoko mbo balobi sécurité te pe na yemoko mbo azawana balobi deux fois te sécurité te merci beaucoup na cordon rola iso le cordon le plus frais merci na batutu merci na Sandrine Bamana balobi bougele ngai Dadie Mondo kolo yoji motema batu ya Karine Bamana merci beaucoup pour na soutien na bino Dadie Mondo kolo yoji motema batu ya Karine Bamana merci beaucoup na batutu bolandi biso merci côté à montage Gédéon Lutondo merci portez-vous bien c'est pas Eyinde Kimabe samedi 13 novembre 2022 awa na villa chez Dani Dende le de Madrid Oezwami na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne yandi melangaike ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza kouta de partout dans le monde baza na pose ya kopase ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact na idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka ya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie.